Ah, Bokoto tout solo là. Bokoto. Merci mingi na bandeko tout vos autres kota, merci. Allô, Bokoto. Ouf, il y a mes belé de boyenene. Bokoto tout solo bandeko la ngai, lelo toza dimanche le 26. On est toujours là. Bokoto tout solo makamba mboka. Ouais, combattant déterminé comme à jamais. Bokoto tout solo la bandeko la ngai. La victoire est certaine. Donc, beaucoup toto solo là. Merci mingi na mwamb kapombe junti. Merci en tout cas. Merci mingi na bato kota bo partager pour na éviter bato ebele bazo zela. Bayoka biso, bayoka réaction na biso. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de beau partager information de façon tout informer peuple na biso tout ce qui s'est passé. Donc, depuis vendredi na nuit to communiquer quitté bon donc beaucoup to solo là bande ngai merci mingi en tout cas bonjour moi Kapom coach merci en tout cas bande beaucoup to solo là za minute muke on a ko solo na bino après na ko kata parce que j'ai d'autres préoccupations et surtout les autres pour ça la émission na Fabrice merci mingi bandeko na ngai na moni boloba tout le temps volume eza na C a et pas nanga volume na lobaka normalement volume eza normalement parfois bino bato boyoka volume na bino eza na C ou bien bo vérifier ba téléphone na bino donc ou bien nazifona matsama volume pété na ko ganga en tout cas merci mingi na grâce moko eleki wana grâce Stella Parisé merci grâce pays linga merci en tout cas merci beaucoup tabandi konanga to solo la miongo lusombo mukabi mubake merci en tout cas volume eza kitoko merci en tout cas na moni ndeko na ngai miongo alobike lusombo alobi volume eza bien po ebele ba na mona ka après émission ebele ba ya kolobake émission ni volume eza bien te oh merci en tout cas bon me ka ko vérifier de ba téléphone na bino parce que na sala ka maximum po ngaloba makasité. Donc, na ça maximum ya komati un peu mongongo na ngai po bokoka yoka ngai. Merci en tout cas na bandeko tout au bozo kota na yebiki boza ebele bo meki ko benga ngai nazaki na ko yebisa point ni na bandako yamba vraiment te bandeko boko toto solo là boko toto solo là merci mingi na les grands courageux les grands combattants boké chwa yambo docteur en droit le vrai combattant. Merci mingi Mungaza, bienvenue. Merci bandeko boko toto solo là. Merci mingi na maman mère de la nation Yuniche Banze la grande dame. Ma femme que j'aime beaucoup ce qui est dérange kayo yo kaka. Merci mingi na la grande dame Yuniche Banze donc la grande dame donc merci en tout cas. Le binini moi kapombo lui ça lui passe kota okoyo bande wala il faut bozala na encourager lokola biso mboka il faut ezala ba encourager lokola biso bokoyo ka ke via solo to ba encourager comprendre bokoyo ka bo comprendre que to ba encourager bande wala boko tapona meka ko sula combat ici te tozo continuer na combat to continuer à combat tango na ko expliquer nde ba oyo bazana maele ba omona ki affaire oyo ezaki affaire même ya falité eza même ya falité problème eza ya falité boko ta bande wala ngai beaucoup de tout solo la bande ko ngai bo comprendre que merci mingi la bande ko tout au bozo kota o yeza ba vrai combattant quel que soit les vents ou bien la tempête on est là c'est la détermination qui compte et la finalité beaucoup de bande ko ngai ebele boza ko zela bo yoka c'est parce que c'est depuis vendredi vers 20h 21h oyo tango to koti na France tout ça qui en tout cas il fallait qu'il donc voilà système ya localisation après tout ça lokola pota la gaba mindele ba maïle makasi pona ba localisation ba nini ngo mona ki ba ebele ba obenga biso ba so biso te mais tozonga ki lobby na poko na butu de to retourner to comme presque ba 23h ba minuit parce que mona ki situation za kuna bino il faut tozonga na biso to comme 23h minuit. Merci mingi bande kona ngai Christian qui sous merci en tout cas d'encouragement on est là. Nous sommes des vainqueurs. Tant que vous comprenez ma cambo, vous expliquer, vous comprendre que bateau va encourager. Tout bondi na fragilité.
tobundi na communauté mususu, après tobundi na pays ya France, tobundi na RDC, tobundi na Rwanda. Mais biso to na maloba pamba. Bandeko namoni belé beaucoup ma kilobi wande ko luka information ndenge to activer de façon to filmer direct. La première des choses, ba combattant tout ça est belé mais gouvernement en France et bandeko ciblé na bokechu. Et belé pe to yebi ke bazali na ba problème. Mais ba déclaration ngana bokechu ba bandeko viser biso, bokoy ba poane ba bandeko viser biso makasi parce que biso to bomba raté to tiaka mai na mono côté. Souvenyanga. Losako mutu na ngai. Niko yale losako. Hein? Tellement beaucoup comprendre que tous qui visaient makasi, ba combattant et belé bazaki en danger, bazaki visé, mais beaucoup comprendre pourquoi biso tolo bano kana biso, pourquoi peut tous qui visaient makasi. 2 semaines passées, na solo qui na ebi aza combattant ko déranger yete. Zoro Bilele, na solo qui na ye parce que y a ça parmi bato bando la problème administrative na to bando comparer entre peuple mokonzi na fonds populaire. Na tout ce qui est administration, Zoro Bilele mutabande ko tia ba kokotsa ba document. Mais il y a au moins une semaine passée, Zoro a ebisinga uti ko sona mbila. A ebisimbila ki en tout cas makambo na ndenge zokende, ba fali na équipe na ye ba changer sikoyo façon ya ko ba accusation na bango envers biso. Wana mbila mutaza ko expliquer Zoro. Abi bango batie ko accuser bon, batie na ne pas Macron na communauté na bango ya ba to ya sima ça veut dire ba homosexuel. Ba lobi biso to ba xénophobe. Ba lobi ke to ça ba xénophobe to lingaka ba homosexualité. Donc manifestation na biso ezali parce que fali aza homosexuel yango to za ko telemela ki homosexualité na ye. Bozo landa place wana. Zoro Bilele le jour à koleka ko yebisa bino ke na sola ki na isobio ko. Alors bimbila mutabisi ki en tout cas échanger bato wana bake ko accuser bino kuna. Ça veut dire ba accuser na pas Macron, ba accuser na ba bilo ba trubani nyonso ba instance nyonso o etala ka makambo ya justice. Balobi ke biso tozo kende ko telemela kuna komba parce que c'est parce que to kotsaki ya kolakisa ki aza proche ba dictateur, aza muto aza ko appuyer ba dictateur, bango ba ke ko se défendre, ba ke ko kotisa ko na ba instance au place to akizaki bango balobi non, le problème ezali makambo parce que aza proche ya ba dictateur te. Problème ezali ke ba biso toza ba xénophobe to linga ba homosexualité. Botala même na mboka na bango candidat moko alobela ki makambo jar ba attaquer ba linga ka makambo ya homosexualité te parmi bato ba linga biloko wana biso to za parmi et surtout ngai na wa yambo ba visa ki biso parce que to loba clair to ke de gauche droite te et automatiquement et déclencha ki malako moko siko ke bango yebi ke ba protéger ka bango mambala moko Macron azaki déjà faible na ote ko yebi sabino ke donc fali ba kende ko kutana na ye ba ebisi ke annuler concert mais ya lobi akwa annuler te parce que ça droit na ye comme Macron a ye ba signaler ki déjà na ebiti so ba signaler ki fali ke so ki ba ye ko pour annuler concert bimisa makamba droit na yo ça veut dire ba homosexuel ba na pe na droit ko beta musique mutako ko empêcher bango te omone loko bango ba beti automatiquement ba joue déjà protection ba minoritaire makambo ya ba genre et ya égalité. Bah, il faut les protéger parce que biso toza ba xénophobe, il faut donc batia biso contre mur. Et tant que tokei ba ngai ba oyo bazai kuna ba monike ezaki blague te. Donc ba déployer mbila na ndenge moko biso ba il faut ko féliciter toi mi bali. To la kisi arme te, to la kisi grenade te, to lobi kana mloke to koya kuna ko bunda ko tumba. Mais oh, policier déjà oyebike bato ba yaka na munduki te. Mais pourquoi ko bimisa minduki? Pourquoi ko ya bato ebele ba barrière ebele po bato ba koma muto aleka identité ba contrôler identité? Pourquoi ko bimisa biloko ebele ndengwa na bato baza armé te? Toza armé te. Même soki to fsala ki ba déclaration ya mabe ba yebi ba adresse na biso. Il fallait ko ya ko kanga biso. Mais pourquoi ko bimisa ba minduki ebele? Ba militaire, ba policier ebele, ba camion à maille, ya ba remorque, ba bimisi tout pour na kaka, biso to trobike tozo ya. Bon mon ke biso toza homme fort. France, 5e puissance mondiale.
Et que de bimisa biso ba minduki lokola ba terroriste et pourtant biso totika jamais ko bunda na minduki. Bango baza na capacité tout ya ko neutraliser biso sans que bola ki sa biso minduki. Boye bisanga sikoyo na biso na ba français banani ba makasi parce que biso toza na bamboka na bango. Tosenga ki autorisation ya manifestation ba boyi manifestation ba kasi yango na dernière minute. Directement ba combattant ba se retrouver ki ba sur na repère place au kutanate. Ezalaka bien to kutani place moko de place oyo toke ko bana ba manifestation. Mais si ko bango ba casser manifestation, ça veut to se retrouver ki toza sur na lière de rencontre te belé ba yaki bazo tambola parce que ba pousser même ba koto biso te linge to manifester ba occuper partout. Donc ba tie mambila partout. Ba ope ba kende kuna ba ebike contrôle ni concert ya ndenge nini oyo bande ko ngai et comment contrôle lokola soki ya aéroport concert ya ndenge nini. Après ce qui est grave fali akangisi ba fanatique mosusu o bazaka sa mikanda po ebele ba satanda ki te ba okuta na contrôle ebele ba kangi bango ezalaki opesi billet soko za malchance ba sengi doki ebele pe ba lokoti bango ba fanatique ya fali. Na mukuse pokona ko yibisa bino bande ko ngai biso toza mibali ya solo to intimider France na maloba pamba mais bango ba bimiseli biso minduki ba barrière ebele ba mbwa epai et putain biso toyaka kama maboko pamba automatiquement il savait que ba combattant il fallait quand même pas autoriser biso manifestation même manifestation ya panafricaniste ba annuler tout. Si vous voulez combattre parce que vous avez la référence à place biso to combataka to senga no manifestation après to kutani poto manifester ba casser makambo ya manifestation pas de manifestation mais bande ko ngai ba congolais botika kozala ba ignorant problème o bozo mona ya France azo tinga makana ba concert bande ko ngai lelo boko sekana bino o ba gagner muto gagner biso azati. Nous sommes forts, presque. Botalaka maloba ya pamba tolobi tozo ya. Bomoni pe to koti. Mais babimi sel biso minduki. Merci ni Hélène à la grâce à l'osa qu'on maman. Hein? Ma déclaration à pamba ya ba combattant abeta munduki te. Mais pourquoi boke ko bimisa minduki ebele boy? Parce que fali na équipe naye ba bango ba sakani na kokende kolobela pe boyebi ke makambo ya ba homosexuel ça veut dire bato ya jar makambo ya jar oyo uti ko créer na Congo ba débat fali aka muto ya jar siko ba déclaration oyo toloba za PD bani ba zui yango ba ke ko kotisa ke tozali bato tolinga ba PDT yango monike communauté na bango etie poids ya ba PD ba tie poids pona pande boli misanga ba tie poids pona koloba ke non eza crime. Pour la bango, ils ont crime, nenge, biso tolobake, tolingi makambo na te. Donc, peuple zaïrois, biso tobundi na falite, tobundi na ba français, tobundi na gouvernement na bino ya Congo, parce que gouvernement ya Congo, ils ont sima ya concert oyo, et appuyer ba français que bo sala tout concert wana ebeta. Preuve que bo monike, babotoli Ruchuru, babotoli Bunangana, babotoli Masisi, balakisa ngo na chaîne nationale te balakisa ngo na ba écran minene te mais concert ya fali ezoleka na RTNC concert ya fali ezoleka na ba panneau ya minene ba tie bande ko ngai est-ce que bozo mona wana eza concert ou bien eza politique et la politique des Français il faut distraire les Congolais parce que ba Français va se retrouver pour le moment ba bengani bango na Niger richesse à Niger ba zwaka lisute ba bengani na bango na Mali ba zwaka lisute ba bengani bango nini comment on appelle na Burkina Faso ba français ba komi ko place ni il faut ba benda parce que France est na richesse mon côté et vivaka na bambo biloko ba piaka na bambo Afrique na biso c'est normal ba pousser peuple congolais na distraction na buzoba parce que baza ko luka place ni batika ba zwaka mais bino ba congolais bozo comprendre que ba français bango pona bango il faut ko plonger ba congolais na kati ya distraction parce que les baouti ko yebisanga mutu mo yebisinga ke ba komi osa même na France soko sakani ba kati courant et comme il ko na Congo ba komi okati la bato ba courant parce que place au ande ko zo uranium na Niger ba kangi yango bo comprendre place au ba ande ko zo ba kangi yango
C'est normal de soutenir distraction na Congo pour peuple congolais tika na buzoba bango ba banda copier na sima ya Rwanda bande konangai. C'est le même France. Oh bino bozo betela ngo maboko. Oh yo bango baza na sima po il faut ko kata une partie ya Congo et comme ba Rwandais. C'est toujours le même France. Oh bino bolo bake fallait à gagner bino non boza na soni. Bona soni te. Fallait à gagner bisoté. Ba français baza ko soutenir distraction pour bakata lelo soki bino bozo yeba te po bozo o ba gagner nani toza ko yebisa bino ke boza ba bololé ba congolais boza ba bololé, je répète ça ndenge boza boy Ruchuru Bunangana Masisi soki na nini ezali sur la Congo te c'est presque 4 fois la Belgique grandeur ya mabele o bango bazui et commis à Rwanda et soutenu par la France. Mais dans le gouvernement, na bino ya Kinshasa, bazako la kisa ba image wana te. Mais ce qui est qui est façon au bazo la kisa concert ya Fali. Na ba pano ya minene, na chaîne nationale. De bazo la kisa makambo ya ndenge ba Rwandais ba sali déclaration que tozui parti o comme ya biso. Mais il n'a que ça la bien bande bona ngai. France a ko pousser mino na distraction, mais a ko soutenir ba Rwandais ba récupérer une partie à mabele. Concert ya ndenge nini oyo Ata Johnny à l'idée, batika kotiele, ba barrière à boyete. Ata Johnny à l'idée. Yo za ko sepela. Oh, tobeti, ndeko nangai. Likambo ezate yo sepela. Mais prière na biso, Zambe, la France échangé ba loi. Échanger comme au katano makambo ba mbongo, échanger la loi envers ba étranger. Nde okoye ba valeur ka mabele. Échanger ba loi. Au Kobandoké, au Luki Moussala, les Français d'abord. C'est là où on a beaucoup de valeur à ma belle au biso to sako bisabino ke bande konangai. Bazako la kisabino ambiance kotoyo. Rwanda pour le moment a récupéré Kiwanja, Bunangana, Massis et commis à Rwanda officiel gouvernement na bino ezo lobate. Ezo la kisana chaîne nationale té. Appuyé par les mêmes Français au bazako appuyer musique na bino, ça veut dire ba pesi bino musique bazozo mabele ba opesa ba Rwanda bino bo binaka bo fandi la kafali a beti fali a sali mais bandi konanga boza distrait biso toza ko ebisa bino ke bandi konanga gouvernement ya Kinshasa ezali en connivence avec ba Rwanda pour ba pesa ba organiser mabele makambo to bandi ko bango depuis kala lelo e komi pesa vrai et comme réalité mais bino au conseil a fallu ça fait quoi. Conseil a fallu, ça fait partie de la distraction. Bon, t'as un moment où il fallait au bêta concert, et c'est la même période où Bango va kati mabele. Même période où Bango va mabele. Même période où tout ça, c'est que Bango va ceux qui vont monter concert, moko ezakoya. Bon, il va que Rwanda va pas frapper fort. Même période où il faut télé ma concert a fallu. Rwanda, Ruchuru, Bunangana, Massis Banini. Ezali sur la Congo, c'est presque 4 fois ou 5 fois la Belgique. Baboto yango ba lobby clair. Et comme il y a Rwanda. Mais boy bisanga na chaîne nationale na bino, nani alakisi makambo na chaîne nationale. Nani alakisi makambo na chaîne nationale. Bino bo kanisa ke makambo to bloquer ba musique, c'est pour gloire à boketu na iso, mais boza malade. Boza malade, toza kola musabino bande konabiso que ça ne va pas. Babotoli mabele kei Félix Azon lobate. Chaîne nationale lobakate, ba musicien ba lobakate, mais France mutoza ko appuyer plan wana boyoka ki Sarkozy aloba ngo clair que Congo eza munene photo kata parti moko to peta ngo Rwanda. Boyoka yango te. Boyoka yango te bande konangai. Mais pourquoi France a encouragé distraction? Parce que va comprendre que peuple ceux qui a commis conscient. Les lois babini na Niger. Niger a bengani bango na mindu kite. A bengani bango na peuple conscient, peuple qui est côté le bango na ba base. Yango mon ba bengani bango. Bazo comprendre ceux qui les lois congolais a commis conscient. To perdre le Congo, France au beaucoup qui mango na chômage. France beaucoup qui mango na chômage, il faut maintenir les Congolais na katia distraction. Baza ko zo ba minerai na biso à travers Rwanda. Rwanda ça kopesa bango ya bozo ozomona mais botala bino moko bande kona comment ça se fait que Rwanda baza na francophonie te baza na soki na communauté mais okomona que président ya francophonie ba tie rwandaise mais pourtant bango basi balongwa na francophonie tout ça c'est pour kobonde la ba rwandais
Au Rwandais, il faut baser na maboko na bango pour la richesse à Congo. Ba continuer à copier Congo à travers le Rwanda. Yango zo mona ke Rwanda sala ka caprice tout, c'est pour le Congo. Concert wana bozo mona ngweza concert te. Concert ya ndenge nini ma militaire belé boy. Ba yeko sala nini? Est-ce que bazaki na nini na visite pirate ke ba terroriste ba koya? Parce que si c'est vrai tozaki menace pour na bango. Mais ba yebi ba adresse na biso. Pourquoi kokende kosopa tas de policiers, des militaires et belé nengwana pour na kaka concert ya mutu moko po aza mutu ajar. Bande ko biso to amibali to la kisi bango ke to amibali na maloba kaka ya pamba botala comment ça veut dire les loba français ba komi ko comprendre que peuple congolais azaka peuple ya maloba te soki botike bango tamba ko sala ba dégâts ba ko sala ba dégâts. Avant des acquis congolais, bah vous savez l'autre côté, bah vous savez comment bah tika. Mais l'élo, bon moni menace na biso. Comment bah bimisi bah police ça veut dire, bah comme qu'on soit les Congolais au sérieux que Congolais comme au Kenya bah acte. Donc pour la biso nous sommes très fiers. Il y a qu'aucun de quoi to affronter falité bande konanga il faut comprendre. Et ça gouvernement français, rwandais na Congo, bango ne va soutenir musique on a passé. Tant que tout ça bloqué, ça les dérange. Balingi peuple azaka na loyenge parce que diaspora azaka na rôle ya makasi pour na ko dénoncer ba makambo sali na Afrique mais bon moni que ceux qui botali bien beaucoup mona ke na diaspora awa ceux qui ezali na mouvement ni ya ba diaspora combattante o baza actif na ba marche eza ba combat ba congolais. Il faut qu'on décourage les Congolais parce que tout comme qu'on contamine les Camerounais, les Ivoiriens, les combattants, les Ivoiriens, les combattants, même les Angola, les commis. Il faut qu'on s'arrête tout, qu'on étouffe les Congolais, mouvement a avancé, il faut sauter. Mais il y a ce qu'on s'offre, oh, il fallait abeti pempiaka. Ça, loin, il y a 40 000 places, ma condition est à 7 000. 7 000 à condition est pété. Ça, loin, il y a 50, 40 à 50 000 places. Ba conditionné on a 7000 en gobino boko bozomona ba image bande botala tango ba opelisa minda botika Holanda tango ba bomi ba minda ba che ba lumière non e gonflaka nombre ya batuna ba téléphone ba minda mike bomona il fallait ba tika minda polene bomona un abeti na place à 7000 places parce qu'ils a 40 000 ba diminuer en na taille na ye après atondi si angote pona piaka kaka. Nous nous sommes fiers aujourd'hui. Aujourd'hui, même si nous ne sommes pas là, histoire écologique la Congo et Ngana Bokechu. Écoloba. Bana na biso ba kozala fier. Mais yo mutozo se fait la musique. OK. Musique est beta ki lobi na tongo na butu. Et autres na tongo. Okomona boy utu ko defa mekata, utu ko defa mapa. Omona boy utu ko defa mapa. Ozana Kinshasa. Non, c'est au moment où les gens ont été. C'est moi qui ai musique et produit et puis sur l'autre côté. Et puis sur l'autre côté. Mais puis sont tous fiers. Et au moment où tous mi bali, ton ingisi grande puissance sur la France, na maloba pamba. Tango toloba katola ki sa arme te, tola ki sa kanini grenade te, toloba kana monokoke tokoya. Tokoya. Maloba na biso ya kotokoya et l'équipe même oyo baboma ya mutu amande fo ebele bomoni que toza ne ba n'importe qui te toza capable ya ko faire bouger grande puissance sur la France na maloba ke tokoya normalement soki bazali makasi oh toza ba civil toza na eloko te toza ba non armé bokoya ka bo récupérer biso mais pourquoi boke ko tia biloko ebele ngwana toza makasi bande na ngai maloba na biso ebangisi ba français. Bino bato bozo beta o fali bo beta maboko likambo ezate mais boye bake fali azako sala rôle ya ko distraire pour l'intérêt ba français les jours où boko koma clair bo comprendre le rôle ya ba musicien français ni ya ba musicien na ba français na musique na bino ba fali wana ba yambaka isute les jours ba mona ke peuple afungwami makambo ba fali wana ba obwaki sa bango lobaki ba kozwa ende na monde na bango ya sima.
Mais na boyeka ka ba rejoindre le soutien, bazo sepelana fali parce que il faut pousser le peuple congolais na danse entre temps bango bazo le kana sima Rwanda, Rwanda za ko piller richesse na biso systématiquement, aza ko memela bango. Mais yo tango zo sepela, au mona boy, ozana le côté, eloko ko lia te, ozana nzala, ozo ba te richesse na yo yango na sali ke lelo France za ko vivre nango. Mais nous sommes fiers. Hein? Toza fiers parce que tozo faire na peuple comme Zaïrois ou baza éveillé, ba comprendre le monde. Mais yo zo beta maboko sans histoire. Soki okufi lelo ne konanga za sans histoire. Mais lelo nga commandé so soki na chimutu na se. Mais Google ekoloba un jour qu'il y avait un certain commandant et so. Lelo ba ndeko ndeko na biso kutsani ni kolko nini. Serge Welo. Soki obeti na ndela omona ke Serge Welo aleka na mokilo. Mais yo muto zo beta fali na maboko. Soki lelo za lisusuke. Yo kanisi un jour histoire na ko tika lake fanatique moko afali azaki nini soki nini wangila koleka ki na mokilo o koleka inaperçu sans histoire bana ba okuta sans trace mais biso tozo tika ba trace ya ba Lumumba makambo biso to sali nous sommes fiers de ça d'affronter la France contre la distraction bazo boma biso mais France yazo proposer biso danse. Bazo boma biso France a préféré qu'il y ait bandal place à Masanga. Mais tant que avion Macron a que Rwanda a que 20 millions de dollars plus Minduki. Ce qui c'est normal. Les Français rôle bazo sala ya ko pousser bino na kati ya musique. Mais ma frère boza distrait. Mais tozo ça me pas en Zambé. Un jour, si tout bino batouana en France, il faut pas changer ma loi. Les jours bokoya komona ke poto ekomi mabe. Bokoya komona poto ane ekomi mabe parce que pour le moment boza ko ba français o biso to ko fandi na ba belge. Ba bunda bande ko nangai ba bunda po ba koma ne bazawana. Mais yo lingi ko bunda mabele na ote oke ko nganzamela batu ko fandi la bango po okuti basi ba bunda nde ko nangai. Nous sommes fiers, nous sommes forts. On va continuer à se battre. Ata totikali 2. Ce qui est important, je suis en train de faire mon histoire. Congo lobby et qu'on la fière na bato lokola ngana bokechuke bato ils étaient les hommes de valeur. Yo za no anti valeur, aux hommes la musique a fallu que ils aient loko moka valeur. Siko awa ba beti basili si bozuni. Mais ma belle ekei. Boya siko comme bobé bolobi bobeti musique. OK musique bobeti bobini. Boya siko ko expliquer biso superficie à Congo so keza mobimba lisusu. Boya ko expliquer moment de tobina ki boy to récupérer déjà mabele na biso an peuple moka bololé peuple moka bande so ibo monika muto zo côté la fali yebise ke yepeza muto ya boy ya sima parce que muto yo azana cerveau place na akomona ki makambo fali azo sala za distraction parce que eloko eleki mabele ezate tango biso tozolo ba pona intérêt général tozolo ba pona intérêt général mais soki o moni muto azo commenter yeba ke aza mutu kuna ifungwama eza polele parce que muto aza polele muto esala kabiete mais muto aza posé lokola ba biso boto mona danger ya mabele obiso to ba vision ba Lumumba tozo mona comment mabele na biso ezo senga keza la indépendant donc message nazaki na ngwana pona bandiko na moni bo benge belé o bakangi commentaire eso banini non mais ce qui est vrai tozaki na France a checké tous les moyens possibles pour neutraliser les combattants et arrêter les autres. Mais pour le moment, tout la information sur qui ont arrestation, nous sommes les combattants. Le Congo sera libéré. Ceux qui ont donné la poto, ils ont un jour, ils ont un jour, ils se retrouver dans les affaires. Ils se retrouver dans l'exil. Ils ont un rôle de musicien. Ils ont un Congo. Ils ont un rôle. Félix Abimi Mboka. Mais ils ont un rôle. Félix Abimi Mboka. Mais ils ont un rôle. Donc, le peuple est bololé. Ce que mon moto azo kota na émission azolo ba n'importe quoi ibaki maman na bima na Rwandais. Ayi mo ba teke aza Rwandais. Pour un vrai fils du pays, akoye baki makambo moto azolo beza vrai. Peuple moko sans carte d'identité, peuple moko sans passeport, peuple moko sans avion,
Pepe moko sa banzela président na bino to kangama na boulevard kuna akangami pendant 4 heures de temps en plein boulevard bandeko ne boza ba bololé boza fier ya yo arena boye bisanga siko star na bino wana pourquoi betaka na yo arena ya Congo bala kisabiso ta salle moko ya musique o batongeli bango po bolobike culture na biso eko kufa OK culture na bino bola kisiko OK pona ko promouvoir culture na bino ba salle oyo batongeli bino OK awa biso to tonga ba salle ya musique ba musicien na biso ba betaka va ba ya kuna boye bisabiso ta salle moko oyo batongi yango pona ko promouvoir culture boye bisanga na Kinshasa ou bien na Congo mobimba boye bisabiso bozata na salle moko te oyo leader na bino ko beta na Congo ezate mais boza koyela ba salle ya bato lobi bolati boza koya na moni maman félicitations na maman on a mona ki aza kolobela bino alobi boza na soni te mboka ya bato komi bien boye e pa na bino pasi maman moko azaki na zolobela bango félicitations na maman na jeune moko na mona zolobela bango boza kotondo la mboka bato e pa na bino bona kisape pa na bino bokende pe ko beta ko na salle e pa na bino toza kopunda botala leo na Angola métro ekoti Angola comme na métro Sénégal comme na izana TGV 30 train de grande vitesse mais bokende kola kolotala pa na bino bande kona ngai lo fundo na bosala pa ya batu eza pa ya batu ndeko eza pa na bino te biso tolingi to mona ba fierté o bozolo ba ke concert ebeti ba minde peli bola kisango na Kinshasa bola kisa place nini ba tongeli ba leader ba star na bino ba salle ezate meti le loko mona c'est toujours les mêmes musiciens bazo ke ko soutenir Félix a salle le côté Félix a salle le côté boke ko yembele ba nzembo bande ko biso toza ba anti valeur na ba anti oyo ba kotaka na ba media ko ba n'importe quoi parce que ozomona na président ki kuna na sima eza polele parce que soko ozaki mobali olingo comprendre que makambo muto azoloba azoloba makambo asoloke boye botuna ngaka bato ba osepela boye bisangai batangira bino salle moko o batongeli ba star po bino bolobi asa star na biso pona culture boye bisangai siko na Kinshasa yango boye bisangai salle nini batongela ba star na bino ba beta mais kaka les mêmes musiciens bango ne bazo kumisa lisusu bato bazo salle bango rien. Nous sommes très forts. Preuve que bon monique téléphone nanga ebande ko lekate o bakangi ba sali boy ça veut dire oyebi nga ponga na sali histoire ngai na sali histoire po yo yebanga mutozo finga ngai na sali histoire po yeba ngai po soki na yebana ki to ko fa kota bate a eza place bato ba conscient bato ba comprendre que le pays va mal to ko moni muto akoti azo finga yeba ki asa fani ya komanda yeso dit amen ko za fani na ngai ouais. Oyo bazo kota o moni bazo commenter bien boye bake baza bato ba mayele ba comprendre oyo momoni azo funga aza fani na ngai po nga soki na lingaka yo te na okota biloko na yo te po makambo na zolo ba eza pona bato ba mayele ya mboka ba lingi mboka soko moni muto afandi kaka yeba ke fani ya komanda eso po nga na yebi yo te mais yo yebi ngai na Facebook na ngo koti parce que o yebi nga na star na yo. Mais naza moumbu ya bato oyo alingi mboka pona ya ko informer bango dit amen mais pona sikoyo bandeko ya politique toujours répéter élection ezate niko yoya le losako niko Hitler mobali ya mama Irène La Rose losako mingi sans oublier parti électro mais ça peut électrique merci bandeko élection ezate élection ezanango te. Président Nabino a outi ko rendez-vous. Je pense semaine azoya na hôpital là. Azoya hôpital na comment na Belgique. Ah malade. Malade outi wapi? Botu na ngana yebisa bino. So bolobika loba na yebisa eloko nini basali. Merci mingina bienvenue Robert Impasi. Oh, combat est fort. Bande onangai ezaka ba ignorant bato ba monike to fana biso tant que toza ata totika l'idée le combat c'est l'état d'esprit. Combat est un état d'esprit. Après lobby na ko se retrouver na Congo na komi mokonzi na yo na komi ko diriger yo. Vous comprenez?
Mutonyo sa okoma bizoba lobi na kokoma mokonzi na yo na kongwana na kwe moko boyo ukomi pe koloba mikonzi ya mboka oyo nga pe na loba parmi bato koloba mikonzi ya mboka oyo nga yo fanda komaka ni ozokoma wana donc mama na operte ya pamba ake na hôpital ake kotangisa makila ofele mengai mama na tangisa makila ya solo kala mingi te okobenga mikonzi ya mboka parmi mikonzi ya mboka nga na ozana kati okobando benga ke mikonzi ya mboka oyo parce que yo bakela yo po obenga biso mikonzi dit amen bane kotika na lobela bino nano mokonzi na bino auti kosenga rendez-vous na hôpital na ya Saint-Luc azoya aza malade nani mokonzi na bino Chilombo auti kosenga rendez-vous na hôpital Chilombo batindela ke chef de renseignement américain bakuta je pense que batumusu balobi yango po nga na linga soki na yeko loba na zuba information ya vrai po na kopesa version ya onga na yoki mais quand même bande ko mususu baloba ki yango félicitations bande ko bazana information ya solo Chilombo auti kozala na chef ya renseignement américain ayaki na Congo bande ko eza lokola nga nazo epa na yo na komi epa na yo boye oyebisi kota na ndako na bité na kota na ndako te to so aka na porte est-ce que na ye na décision ya malamu na ye na ndako na yo na bi nazo ya na komi na ndako na yo na obite na ko soto so aka na porte na kota te ça veut dire na za neloko amabe ou bien na information amabe envers yo na boy kokota chef de renseignement américain aye na Congo au moins à kota na aéroport Anjili ya kota ne ba kota ti Gombe asukeli na ye na aéroport ayebisi Chilombo to kuta na aéroport déjà signe ya mabe signe déjà ya mabe comment muto ayepa na yo me ayebi na osukeli na porte pour aéroport les porte ba sololi na Chilombo pendant 3 heures du temps. Pendant 3 heures du temps, le sac au mini na grand frère Onga Michel, merci. Basoli na Chilombo pendant 3 heures du temps na aéroport. Mutunyo so oya aza branché na information au laki oui eza vrai. Chilombo azui ban kuba na kati kuna ya maloba. C'est fini pour toi. Mais eloko révélation moko ba yebi singa balobi. Mutuana lobby eloko ba constater. Après kaka li solo na oblagete makambo na zoloba, c'est pas di blague. Après kaka masolo oyo Chilombo solo li na chef ya sécurité nani ya renseignement ya américain chef ya sécurité. Tango ka mutuana azui vola ke Chilombo a koti na toilette sali 30 minutes. Chilombo a koti na toilette sali 30 minutes. Mais mutuana lobby denga yebi ba américain ba za spécialiste ya biloko moko ya laser. Ba biloko ba laser. Est-ce que banyati eloko ya laser te po après wana nde bomoni ake meeting akomi kuna asengi kiti bopesa na fande ya malaise. Azwaki malaise liboso ya écran et liboso ya micro asengi kiti ya fanda. Est-ce que banyati biloko parce que laser c'est quoi? Il cause un stylo hein. Oso a mutasi a pointé boye banini wana zo kota ozo bate parce que depuis Chilombo uta ikuna babi Chilombo za isu bien te abi bota la même loboko na je pense à droite bien a baluka bien te yango bomoni auto sala malaise asali malaise en plein wana pe bo wanga na mote mais na ba o ba yoki ba lobi depuis ka moi wana kendaki ou bien ba pointer laser ou bien loko moko Chilombo a côté 30 minutes na toilette. Depuis abimaki wana azali subiente. Est-ce que banyati ya la zéro quoi? Azoya awa, asi auti kozwa rendez-vous moto. Bota la mikolo ezoya bokomona ke semaine oyo to banda. Bokomona ke Chilombo kala mingi te awazoya awa na hôpital awa. Après des places pour comprendre que commandant soit une information à bien pour avoir un rendez-vous pour un hôpital na Saint-Luc pour ba ko soigner. Élection exacte message na zaki nango yango na merci mingi la bande ko to bokoti
Zambé, apambola bino, combat est encore fort. Les combats, ce n'est pas pour les fainéants, pour les moutons. Les combats, c'est pour les gens, les hommes conscients. Le col abisso. Si vous êtes inconscient, vous comprenez que vous avez le balcon, vous dérangez parce que vous avez on a vu un peu bête la abisso maboko. Dites amen que vous avez un bête abisso maboko. Mais mouton bakile pour bête la maboko côté. À comprendre que Makambo na solo ba et ça y a solo que le pays na biso toza ko vivre bien te bato ko fana banzala ba maladie biloko donc et ça pour na bato ba conscient dites amen que Dieu vous bénisse.